la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, Maman na ngaye, oh, yango yo, eh, yeah. Salut, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très heureux et accueillis par Keboza et Belé à travers le monde pour suivre votre programme préféré, Vérité en face. Je sais que Nabandeko Batala Abiso Libana Mboka, ça fait vraiment maintenant là, après près un mois, où le programme nous soutient. C'est parce que tous qui en déplacement, boibi que Biso la voix du peuple Vincent, Azanamo ba casquette Belé. Et déjà, na voyagé qui peut pour na comme Melabino, bonne nouvelle, mon koyo, te rejoindre au Solango tout au long de cette émission, avant que tu aies bandeko baye ou lukabiso par rapport à la situation de Zalango, mais on se retrouve juste après cet élément pour démarrer notre émission. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17. Plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que Tozub appelle Ebele Nabandeko à travers le monde pour nous demander la suite. Il y a situation à maman prophétesse, il y a entre parenthèses, il y a lesbienne, de mon avis, moi aussi, Ayaki Awa, na émission pour nous avouer la pratique au basé ko sala na maman prophétesse, au isali qui est bébé sanzoto mobali. On se souvient que na émission tout le monde a dit ni mobali à silikaka par rapport à la situation de kaki. Et après, il fallait maman prophétesse à une émission na biso pour que a meka kota lisabiso à combien azali victime il y a diabolisation que baye koko c'est makambo. Tolanda ki biso nyonso état na yazaki nango comment même il nous a menacé pour dire que voilà reporter biso plainte tout. Et on avait compris que c'était juste l'émotion mutebandoro lobisaye. Parce que à la fin, j'avais dit que biso toye awateka poto sukawana. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bateau. Il y a un couple oyo baye pa na biso vers la délivrance. Il est derrière nos murs, Mobali. Il y a un moment na biso parce qu'il y a un déplacement, mais le pasteur et puis l'équipe est vraiment très élargie pour que Ndoronabiso Mobali a retrouvé intégrité et puis qui maison à sa foyer naie. Mais il est là, il a des choses très importantes à nous dire, des grandes révélations à nous faire par rapport à la situation de Makamning et Deki. Lui-même va nous expliquer. Mais avant cela, tout à l'heure, je n'étais pas au pays, j'étais à Dubaï. Et na Kendagi na Dubaï pour faire personnel na Moko. Mais tu connais peu aussi la partenariat moko ya munene na Bakolomboka bazana kati Dubaï wana. Vous le savez que Dubaï bangomo bakolo nango baza pinze belete.
Et baza plus na besoin batu baza libanda baya pour na mambeta li main d'œuvre pour na misala. Il y a vraiment des opportunités oyo epesa meli biso ba congolais na kati ya mboka na okende kosala musala. Il y a des travails qualifiés et des travails non qualifiés. C'est-à-dire misala oyo batu baza qualifié ka tangi lango classe asilise lango selon diplôme. Bandeko yo ba entreprise et belé zakuna sur place bazana besoin ya batu pour na misala donc ba offre d'emploi eza ebelé ndé na tsukoloba ezana ba misala o eza qualifié na o eza qualifié té na groupe cet exemple misala qualifié par exemple bazana besoin d'infirmier par exemple l'infirmier bazali au monde qui infirmier za misala mo qualifié o mutatenge na ngo classe akena ngo tina suka za na diplôme nango. Et puis, tous les misala non qualifiés, ils ont par exemple, par exemple, service à sécurité. Par exemple, servante dans un restaurant. Par exemple, nettoyer, nettoyer par exemple, immeuble, appartement, tout ça, c'est un service non qualifié. C'est-à-dire qu'à tout temps, tu peux facilement le faire. Au moment où je vous parle, c'est l'opportunité que je viens d'amener dans le Congo, en Afrique. Partout où vous trouvez en Afrique, vous avez besoin d'aller travailler à Dubaï. L'avantage que vous avez, que ça à Dubaï, c'est que vous avez un ndaku, il y a la ofele, c'est-à-dire muto bateau bangajo, vous avez charge nango. Vous avez un transport, c'est-à-dire transport en okini musala, aller-retour, ils ont un compte ya compagnie. Et puis des trois santé na yo, au belli, au problème ya santé tout ça, ils ont un mutu, il y a employé, ya bateau ba muto engagé. Et c'est vraiment un contrat sérieux. Dubaï, ils ont beaucoup de place Moïbe Zate. Ils ont place Koboma, c'est-à-dire Boma Yimutu Zate. Dubaï, ils ont place Soroyena Mayuya, parce que là-bas, tout est contrôlé. Ils ont donc ce sont des choses sérieuses que je suis en train de vous dire. Donc, si je sais déjà que vous êtes intéressés, mon numéro est là, appelez-moi. Il y a beaucoup de détails où on a opé ça, conditions ça, misala les alliés où ils énuméré. Mais dans cette émission, je ne pense pas que j'aurai tout le temps énuméré misala, mais je dis qu'il y a des travaux qualifiés et non qualifiés. On est là avec vous aujourd'hui, tout est pour la vérité en face. Je pense que les Camboyo n'a pas chauffé mité ma batou, mais on se retrouve d'abord juste après Poto Yamba, de Ronabiso, mais par où c'est Biso, dernière vérité en face, tout ça là qui, tout fait rafraîchir batou mémoire pour que tout attaquer émission Nabiso. D'accord. Des rameaux. Des rameaux. Des rameaux. Yoka. Là, quand même, la reconnaissance. C'est là, mon pied. C'est là, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avançons avec notre émission Vérité en face. Là, je vais vous signaler aussi que les bonnes nouvelles pour Nabiso. Malgré que Atiki vide mon néné nakati ya émission yo, il fait partie des gens oyo batubalinga mingo la namba conseil naé. Nous avons pensé à pallier à cela. Il s'agit de Pasteur Sony. Pasteur Sony, au moment où nous vous parlons, Naïbi Gazo Talanga, il est à niveau des États-Unis d'Amérique. Ça fait déjà cela maintenant 2 ou 3 semaines. Hein? Un mois déjà, voilà, Pasteur Sony Azan aux États-Unis. Pasteur Sony au Messana ko talaye awa na ba conseil Azana binokuna na bandeko bazan Amérique azawana. C'est aussi une opportunité pour na bandeko mi bozan Amérique. Yako yebaki bozana l'un de vous na katiwana. Donc si vous avez des problèmes spirituels dans tous les domaines, en tout cas n'hésitez pas. Au lieu que ezaka téléphone, vous pouvez voir aussi physiquement. Azawana vraiment pour la durée moro indéterminée. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons voulu pallier à cela. Il est aux États-Unis, mais il est avec nous ici.
Parce que na makambuto banuleka awa toza na ba vidéo ou ba routine de la biso pour que après ça conseil naie na kati émission yo. D'ailleurs pour cette situation, ezaki situation peut to banagi naie pendant ba moment conseil bolanda pe conseil naie et puis nous allons continuer ici malembe de continuer naie donc aux États-Unis mais il continue à être dans cette émission Vérité en face par rapport à apport naie ou ya memaka na Italie ba conseil o ezosunga batu ebele. Bonjour mon frère. Bonjour. Je pense que Toza très ému, très vraiment ému à retrouver à Wanakati à plateau Nabiso. Je pense que pendant que tu es sur la pause, ça a aidé Alex Abatou. Alex Abiso soutenu no tombo kaka na première émission tout ça ranayo, ce qui n'était pas difficile, n'était pas facile. Il y a quoi apprendre la vérité en anyonso. Bimara na kana makasi. Et après, nous avons eu à recevoir dans cette émission Maman Prophétesse Soana et il nous a dit comment il y a tout et il y a démentir ma cambouignon sonenge le kaki mais biso to ba ki wana zaki démarche na biso te démarche na biso zaki ya koluka koyeba ndenge ni to aussi sana yo na wetali kozongisa yo ndenge ozalaki avant makambo wana ekoma. Merci Papa Vincent. Bon. Et liboso na pesi na nzambe merci. Yami balé na pesi ope merci. O eza moi bolamu na yo na émission La Vérité en face. Soki na yaki awa te na ngena komo na zatele. Mais sauf que au conseil ngai oui, c'est un côté l'élection la TV. Mais naza na bateau déjà au balanda dit que il est quand la TV. Bon, ils a problème té. Na kende kota maman prophétesse wana vraiment limbisa oyebi kando na bimena. Wa na komi kuna bon. Ezara kanda. Au fil des mesures ya vanda pe ngamo pe naza mobali. Nyonso ekomelenga wana vraiment c'est vrai. Les aguets locaux, donc, on a remarqué qu'il y a un makasi. Mais avant, tant il y a un katuma tant comme là qui de toi-même tu te disais quoi que pour option celui qui tant qui me balle ceux qui côté on est jument contre temps ils a dérangé au lieu ba et tu trouvais ça comme on a interprété on est ni autant au moment que il y avait ça ne va pas côté pour nous. Premièrement, tango déjà ils a déjà ma baie. Et comme il y a une solution, jamais retourne dimanche en plein air en dette au salaire. Te nabi tango yomo nanda ko constater que po oyeko bima an émission na biso. Mais nabi yomoko tango bali mwasi na yo. O tchena ndako après que tozo mona ke ba ozasu nengo zalaka te liboso. O banoko mi lobela nini yomo personnellement ke za nini e moroyi di kaka to ne banoko interpréter ndeni. Quant à moi, on a besoin de raisonner na ebi ke ezaka ba maladie ndenge zalaka bakota libomo mikongo bon esengaki to mela tabakisa bokoko mais na melaki vraiment rien esimba ete nde esimbi te il faut na vanda oyeba ndenge nini olandela mais kolandela nga nakomi même parti na suka e yango na yo oyoka ndenge makambo ebimaki awa vraiment c'est que ezalaki déjà oye singaki sala naza pe nzambe te mais nakovanda nanga na mwa mikolo nyonso oyo namonani awa te nazalaki na barecherche naza na barecherche makasi naza na master nanga moko ye mpe amemenga bikota prophète moko boye nakende kotalisa vraiment soki eza ya solo parce que ça m'a étonné. Nakei kuna natalisi kota prophète yango eza vraiment ya solo. Linda avivaka na maman prophétesse. Ba prière pe c'est salamaki wana na minute na oloba naza vraiment na force ya oloba. Donc naza pena mobali pena 100%. Na minute on a yebité soki ni no yiko empêcher nga na sala ona.
prière wana ba prière vraiment zaki ya makasi alandeli vraiment vraiment na minute on oyebisa yo donc alandi nde ba prière oyo nga na landi chez ye donc en tout cas prophète wana za makasi donc solution de voilà yango na mona na ko tika bango te il faut na zonga liso na ndako place oyo sali ke makambo nyonso simba oso bino te mais na zabe bango te bon na bombaki na ngabo pona salaki dana ngo na minute na ebite so na ko bombani donc na minute na zapena c'est bon. Que Dieu soit loué, Tobé Telanza mais beaucoup alors parce que c'est fort. Ça c'est ce que nous on veut. On vous soutient, Toland de la Rabino. Mais tant qu'on a juste solution boye mourayo les canaux télévision, c'est quelque chose de fort, de très positif. Et tout va bien maintenant. La minute tout va bien. Voilà. Tout sepeli. Na sepeli makasi. Bisope tout sepeli makasi par rapport à délivrance na yo. Bon. Mais il y a quelque chose oyo biso to tozana ndenge na biso to procédaka na émission oyo ba bengi vérité en face. Tous en étape, il y a Moutalo la vérité. Et puis, étape, il y a Kosangi Sabatou. Vous savez, que si tu battles la sur la télévision, tu se rendre compte comment tu peux mal à la télévision expliquer ma problème. Ça se fait comment? Et vraiment, on a la télévision. Mais quand les gens prennent ce courage-là de vous chercher pour que il y ait une solution à problème, en tout cas, de notre côté, Tolobaka, tu assister Moutona Tinasuka. Tu Rolandelaye Tinasuka, parce que je n'étais pas au pays, mais je pense que vous avez un contact avec un pasteur, bienvenue, pour que Tolukato yeba comment les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes contents. Mais je voulais te poser d'abord une question par rapport à Makamutu Nengeleki. Dans le lobby tout à l'heure, là, que vous avez retrouvé votre intégrité. Vous avez bonne nouvelle pour la biso. Mais la personne qui a sali que le loyoye situation Madame Linda, ou Bongo Molonga Ninayo, relation à Bino jusque-là, bon, merci. Koya nanga awa premièrement eza pona remercier Bino. Na nyonso oyo elekelinga mais na yete pona masolo na Linda za mwasi oyo na lingaki mingi yepe alingenga mingi mais na makambo ekomelinga na ye vraiment na ndenga bien na zate na posa masolo na ye banda na bima na kutani soute soki ezalaki vraiment avant que to vivre na ye to zala na ye soki ayebisaka ngango liboso elingi eza bien mais yazeli tina katikati tina bamakambo nyonso ekomi après ayebisanga seke soki nabelaki te alingi epalobango te c'est que balingi ko continuer toujours ko vivre na maman prophétesse wana donc pour na beli aye ko remarquer il y a quelque chose eza kati nanga yango nda yaki pa na bino apona ko bimisa bon en bref awa nazana besoin masolo na été o ngana yaki o eza très important ya ko remercier bino na nyonso oyo et komaki pe na ndenge salam vraiment na soki. C'est votre point de vue, c'est votre décision de respecter en haut. Mais sauf que, on a entendu tout à l'heure que Bicho, en vérité, en face, tous les gens ont été belé. Et ça, dans des komoko, oyo, au courant, il y a une situation à Bino, à niveau couple. Azagi na moi, les kamoa par rapport à la décision oyo.
il y a le que parce que naturellement parlant, ils ont première réaction. Il y a de façon inadéquate, c'est-à-dire première réaction on est il y a que il est sauté parce que voilà. La raison tout PC ça vraiment fondé, na ça vraiment au soutenir na zo comprendre yo. Mais dans qui permettre biso la permission na yo. Soki to kokota ndeko moko o azana posa a solana yo par rapport ya dossier yango juste ka koyoka ye et ba décision no sur zana na maboko na yo papa Vincent na kati ote pardon premièrement toza wa biso nyonso oyo na sengi yo eza merci c'est que naza sous na problème mo boite quelqu'un il y en a l'obité eza na facile osenga merci bande kongo baza na biso bande ko tu bazawa bazana biso mais yo permettre biso kaka to kotisa ndeko moko oyo aza concerné na dossier parce que biso nous a l'habilité nous a la table ya responsabilité mais table ya faire réconcilier bon akota merci j'espère qu'elle comme monsieur Baxama te le monsieur Baxama zate oyo kaye kaka et après toroye bandeni to sisa likamamo na osenga na ndeko na biso o azana derrière porte libisa biso azaki déjà depuis kala et zaki au bon moment to baki to bi moment ni to kotsa e soki au fond la porte au côté s'il vous plaît oui vas-y to zela voilà c'est Ouvana. Nature kolobelo mot très capital awa. Moni maman Linda qui awate pour bomalibala na yo. Plutôt pour bomalibala na ye. Mais qui awa pour que progéniture vie de couple na bino harmonie zonga. Et démarche na ezaki démarche te pour bokabwana. Et démarche na ezaki d'abord pour sauver parce que bolingweza entre bino mbale. Et je pense que l'élo est beau du fruit. Fruit est beau de que l'élo yo aurait trouvé pour capacité nyon sur ya mobali na yo et puis que vous vivre bien. Biso tout la cas qui est que ceux qui t'ont mis on a dit la délivrance, yépé à l'équipe tant yo le cas qui na délivrance, dis-toi que yépé ba pasteur ba landeli la délivrance. Pardon papa Vincent, vraiment tous à la claire. S'il vous plaît, Oyo Kainan, Oyazan pour ça le banayo. Après, s'il vous plaît vraiment, Oyo qui n'a yé nelo ni angalo banayo. Après Oyo qui va conseil va repérer ça yo, parce que tu as déjà que yo décision na yo est que yé li souté. Décision là déjà Toyo qui n'a besoin. To le bien que tu comprendre payo. Mais peut ça besoin non moi chance wana, ya Oyo ka Oyazan a besoin le banayo. Na o ba conseil ba opesa yo et à la fin yo moko kota la décision ni nozo. Merci. Maman Linda micro yango yo ni no yebisa papa biso. Pas de rameau. Nayebi ke nasalaki erreur nayebisaka o te banda le début mais ezaki eloko moko oyo ekomi mpe kosalanga mpasi yango monaki ememaki nga a na émission oyo envers ta face so mpe ando osalanga mpasi te me nayaki a te wa mobali na nga nalinga yo makasi wa mobali oyo balingi olonga soni na miso ya bato na osala mabe mpo ya nini parce que nayebaki te ke okoki okóma bongo nayebaki yango te ata mokiye ke ekóma bongo eza le passé déjà elekaki limbisanga pardon mobali na ngai limbisanga luka place na motema na yo olimbisa ngai
kanisa tana bolamu moko oyo nga pe nasalela yo pardon kokanga motema te pardon luka pena place na motema nolimbisa ngai mpo so tobandi koloba makambo yango tobandi oloba ti wapi parce que nyonso deja eyebani oyo ya kobomba eza lisu te so nga nayaki awa ezaki naza na mposa na yo olimbisa nga na oyo nyonso nasalaki nayebiki esalaki mpasi mais luka pena place na motema nolimbisa nga pardon chéri naza mposa nde ya maloba na vraiment naza na kanda na bato yake nalimbisa o déjà kala sauf que soki vraiment ozalaki na confiance na nga avant nga na yo tobala to mpe tokóma ndako moko ebongaki oyebisanga déjà banda na ebandeli non papa ata boye nazalaka na mama prophétesse moko boye wana quand même ndenge na comprendre yo ok mais ndenge eza ya tokolisi déjà love mboma déjà eboti misisa e soki ezalaki ke conséquence oyo eyelanga te to esalamelanga te mais olingi ozala pas na émission en vérité en face olingi oya te mpe en plus olingi obetelanga ata lisolo te ok bon nayebisi ya déjà papa Vincent na bandeko baza wana bapaster baza wake naza likambo na te vraiment ozalaki mwasi malamu to koza mwasi malamu mais décision na nga ezaki etikala asalaka na vie na yo enga mpe naluka vie na nga ok fini oyebisanga nasala papa Vincent j'espère que ozawa oyo nalobaki déjà nalobi mpe nayebisi ye mpe te oyebisinga eloko te vini ozolukanga na eseke ngano toza lisu te ok na ndenge bien soki obongi oza na droit osalisa nga osalisika nga mpe soki nabongi naza na droit osaliso nasalisi pas de ramo est-ce que ozoyibi makambo oloba osentir nde ezopese yo il faut ozoyebisa ngo ozoyeba ndenge ezopese mais oyo osali epa na nga ndenge epesaki oyebi oyebi po luka lobiko papa Vincent ndenge nayaki mpona remercier bino na émission sikoyo nga na bino asisai na te s'il vous plaît mon frère est-ce que tokozwa temps oyoka conseil ya bapasteur oui on se retrouve juste après merci. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées en réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Yaboye bazui wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Sali na bandeko na ngai nyonso ya lisanga na biso Vérité en Face pe na ba fidèle obolandaka biso tango nyonso pona kozwa ya moto ya otopesa kabino
na pamboli nzambe pona kosukisa lisusu likambo yo tobandaki ezubiso presque 1 mois et demi. Nzamba zwa lokumu, nzambe yemo kwa ibi pourquoi et bendaki mikolo ebele. Na sepeli parce que le couple se présentait lisusu na ndeko na biso oyo ayi koloba pe ba vérité mususu. Na pamboli nzambe. Vous savez que vérité chokaka me daka. Vérité chokaka me salaka ke mutu azala libre, azala libéré pe azala na kimia. Nzambe a pambola biso na onyonso toyoki biso nyonso dans l'ensemble. Na koloba kaka na parole oyo bapesi ngai ya koloba ke na bandina na conseil pour na ba fiancé. Yom toza fiancé, mobali tope mwasi, oningo s'engager pour na likambo libala. Yeba ko bimisa vérité o ezakati na yo pour sauver yo. Koloba teke so na bimisi vérité libala na ngai kufa. Ce qui za ya yo ekufa te. Conseil na pesi yo. Omoni vérité o bimisi eza passé na yo, eza présenté. Mutu nyonso zaka na passé na ye. Mutu nyonso zaka na passé. Yeba ko bimisa passé na yo na mutu ozo s'engager na ye solennellement. Pour lobby esungabino parce que lobby ce qui va faire découvrir ango et se faire découvrir na manière mususu et ko poser problème. Ba ko traiter pour hypocrite, ba ko traiter pour mutu alokuta, ba ko traiter na ba qualification nyonso. Alors ce mieux oyeba ndenge nini ya ko bimisa ngo avant bo traiter, avant bo s'engager na mabala oyo bozo préparer na vie na bino. Ezala moi c'est za mobali yeba ko loba vérité par rapport ya ndeko oyo bo s'engager na ye. Oye komaki na couple de Rambo parce que la sœur azwaki courage à kolobana de Rambo de Rambo na bosani kombo ndeko na ngai limbisa ngai et salaki que aloba soki aloba ki anga avant et nga ozala de Ramo. Merci les noms, c'est des Rameaux. Merci pour le rappel, Vincent. C'est des Rameaux. Ce qui est là qui que aloba qui ango avant, moi c'est aloba qui avant. Balinga koyeba ndenge ni manga osala. Peut-être banga luka schéma ya délivrance avant. Mais alobi ango après, quoi que délivrance c'est ça les minzamba zwa lokumu. Satan lokaka, mutu alongola koloke zanzambe. Satan chaka mabe kati na mutu. Mais mutu alongola kamabe wana ezaka kanzambe parce que yende mutu azana possibilité pe capacité ya ko délivrer vie ya mutu. Toko sana kati. Ceux qui ont un problème ou spirituel, ça vaut la peine que c'est la prière qui délivre. C'est la prière qui donne la vie. C'est la prière qui arrache mutuna mabuko muini satana. Ba pratique nyonso bat basalaka. Bisiko nyonso bokota kawana ke mama wana salaka, tata wana salaka akenda kubakisa susu milimo likola milimo wana. Bo salaka attention. Les seuls et l'unique ou alongola ka milimo mabe na vie ya mutu, c'est lui-même Dieu. Boye bandingi ko se confier pa nzambe na ba problème na bino. Talande ko lelo vina yezongi, libale zongi susu elengi. Mama prophétesse akukai ko yati. Mama prophétesse akukai ko fundati. Parce qu'elle se sent coupable. Elle se sent coupable. Nyonso ane zalaki ba grimace. Musale nzambe ya solo, ceux qui va kosele makambo. Amemaka na justice c'était. Asenga la justice céleste. Sozo mema na justice ya bomoto. C'est que bosani ke juge par excellence za la kanzambe. Comment likambo o ebimi na mwana na yo okomi komema na tribunal. Mema pe na tribunal o mema na tribunal te. Je sais que ozolandanga. Je vais te dire une chose. Bampato za kobete la tolo. Ke oyebani, bampate nanga, bampate ba bampata nzambe bazaya yote. Tika kobebisa milimo ya bana na nzambe. Bino pe bampate bozalaka sima na ye. Tango azo chabino maboko azo kotsa malédiction. Parce que azo ça la pratique ya mabe na ba jeune fille église, mususu yeyo ayeko lakisa ba preuve. Ayeko lakisa ba preuve. Donc ceux qui a lakisa ba preuve mususu pe azana église ou azana ba preuve. Mais azo chabino maboko. Azo bonde la pona bino. Bande ko bozala tirer na donté, mais bozala tirer na fruit de l'esprit. Ko prophétiser za don nzamba chakat na mutu, même les ndoki ba prophétisaka. Ba lobi pe makambo eza vrai. Cela ne veut même pas dire que baza ya nzambe. Non. Eza don on nzamba cha parce que Satan nyonso o ya mutu ya nzamba pesa ye. Nzamba botola ata mokote akita na ngona se. Yango alingaka ko se comparer na nzambe. Il n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Jamais parce que c'est un créature. Nzamba tikala nzambe parce que c'est lui le maître suprême, le créateur de tout l'univers. Bosalaka attention na basali nzambe. Même moi qui te parle, ce que j'ai convaincu n'angaïté, ne t'approche pas de moi. Senga molimo na nzambe ko révéler yo. T'as la vie ya couple nga za la gâcher. T'as la vie ya mwana mbalo nga za la gâcher innocent qu'il est. Aïba ki te ba pratique mongo zo sali mamabe, mais ye ko coûter ye cher. Siko ceux qui par exemple qui a mi kufela ki. Ceux qui par exemple que liwe kotaki, alinga osuka wapi.
eza perte na famille na ye, eza perte na lona parce que nzamba kolinga perdre mutu na ye boyete. Bandeko toyeba ko tirer les sons na makambo oyo ebimaka na vérité en face. Na place akoluka ba débat, yeba ko bongisa vie na yo, yeba ko mibongisa. Makambo eza po ete ya biso. Ndenga apôtre Paul alobaki l'Ancien Testament et ya pona ko servir biso un exemple. Toza na temps ya grâce, temps ya grâce ndeta on nzambe pe chatiaka mingi sans le savoir. Nzamba betaka mingi na temps ya grâce. Bandeko toyeba ko tambola malamu, toyeba ko loba na ba vérité po ba vie na biso ezala propre. Toyeba ko sala makambo eza ya motuya po bomo na biso ezala peto. Toyeba ko encourager o ezali ya malamu po makambo ya lokumu na nzambe emata. Deramo nzamba pambola yo pona komikiti so mikitisaki kwake ozali ki mutu akanda mais yeba un peu rectifier façon na yo ko vivre. Moi si ba vivaka na méchanceté te okokolisa hypocrisie kati na ye. Bana ba vivaka na bango na méchanceté te okokolisa hypocrisie kati na bana. Toyeba ndenge nini ya ko gérer foyer. Foyer ba gérer ngo na kinkoité. Soko zo cha kinkoyi mingi ba meme ba kobanga ba mbolo ko ba kobanga. Or cha qui meme po yeba ko découvrir vérité. Moi na ko bombelo te, moi sa ko bombelo te. Soki bozo tambola na pole eza malamu. Satan chaka biloko mibale na vie na biso ko banga na soni. Ache soni soko lobi bat ba ko seka yo. Nzoka makamba za ko sala. Or Satan yebke so lobi vérité oza délivrer. Ache ko banga soki lobi ba ko beta yo. So lobi makambo ye komela yo te azoluka a étouffer yo okufa na masumu okufa na mabe. Po lobi yo ozala candidat na ye. Tozaka ba candidat ya lola, tozaka ba candidat ya Satan te. Zamba pambola biso. Merci Vincent pour la parole au pesinga. Na landi bino attentivement. Jeune sœur, nzamba pambola yo, il faut ko ba na délivrance. Ba pratique yo ba salaki yo ba te ba prévo zanango, ça vaut la peine ya koluka o lakisa o sala sokinde ninité. Merci. Confie-toi na basala nzambe ba ko porter délivrance na vie na yo o ko zala sauver. Nzamba pambola biso na ba nyonso ba landi biso. C'est votre humble serviteur, Pasteur Sony, donc que vous connaissez. Je suis maintenant aux États-Unis, dans l'Andaki et solo en direct. Donc, ceux qui vous ont toujours besoin de contact, vous contactez Vincent et Akopé Sabino, Toko Monana Lissousou, et on est ensemble. Nzamba Pambola Bisso. Merci beaucoup. Bye. Merci, Cordon, pour la parole. Na CP sous ma casse. Parce qu'il y a des mesures de délivrance nos zongi et ça l'ingana bien mais ils ont passé la décision au yozo zoa tala bisiko bo uti na moi sinao mage moi sino ça qui ma asalama wa ils allaient passer ça ba tout musu bazali passer na banso ils ont mabe ba ko lo bangote mais ils ont musu so mona azungu ya palo mais est-ce que nzamba esa de grâce bima nango ayeko bimisa o ya salaki mais azaki susuna makambo na ma prophétesse yango ayaki a dévoilé secret na ye mais là yo zu de délivrance c'est ça makambo c'est le cas qui nango yaya osa susu mutu bokabwana te poni olingi mama okabwana mwasi na po de makambo nzamba sasali ngolu nyonso zaki ese bimi siko yo olingo boya mwasi na yo po makambo o ese le cas o ya sala surtout bi peut taper yo peso zaki na le passé yo poso total bien yo bisa le passé na yo tant bolingana ki yo yebisaki ya yo te tant muso po yebisa ete mais ye alobaki pete po yo pele muso tuna ele passé te za batu muso sa guerre ta balingana na mobali na ye mobali ba foko tuna mwasi na mwasi le passé na yo ezalaka ndenge nini ye pe mwasa tant yo ko tuna ye pa ko yebisa yo le passé na nga pe ezalaka boy tant muso eloko wana tant bolingana ki bosala ki yango te yango tant muso muni makambo oyo eye ko kweya mais tango ese kwei nzamba lingaki eloko wana bimi secret wana bimi solution nzamba sa pesi solution pe ozongi ki mobali na onde ngozalaka po ani kokanga motema ti na suka yaya tandi sikozana ba pasteur basotozo ba prière ezana ozolandela mais okokangela mwasi no motema te tango ba pasteur bazoteya yo mille fois bazoteya yo yaya po ani ni olingo sa eloko moko o ekozala te yaya po ani kitsa na mutema na yo za na mutema ya kokita yo kata mwasi o mawa yo kaima banda kolela bati makambo to banda ngazolela parce que tia banda ekola yeba ikasala kango lisusu te yene ma prophétesse basala lisusu te asaki yango ta musupe banda ekomi yeba te tant conscience ne muko ekozonga ya limbisa
nayebi ke mobali batiaka bango eloko o gorge tobengaka mpona mela makambo me yo na okamu makambo ozomela te osukisa ngo lokola biso basi tozala motema moto me yo oza papa azala motema monene yaya mikitisa limbisa yaya limbisa soki mpe nde osambelaka oza pene na bonzambe eza kati na yo limbisa mwa mwasi oyo eza lepase na ye. Merci yaya oyo nazalaki nango ya koluba yango wana. Merci. Merci Cordon pour la parole. Tout le monde est sous lelo. Mon frère, aza mwasi na yo. Nzambe muta permetta ki azar na mokili zalate. Loko nzambe permetta ki aye a dévoiler. Na ebité ba prophète na Kishasa biso batu comment considérer ba prophète, ba prophétesse. To comment mona ba to comment rezoba na place ya Nzambe. Peut-être ane loko moko alobaki na sali kambwana tozala mwasi na mobali po ekosala boye toyebi te oyo loba solola ina de ko na biso mwasi ti bakoma na niveau wana lelo bakoma mwasi na mobali ba lesbienne ser na biso akangi motema pendant longtemps ti nzamba ekosala de façon que aya ko dévoiler yango soki a dévoiler yango ça veut dire ezaki que pour na délivrance moko ya mutu moko boye ebima délivrance ya mutu moko boye ezayo po ya lobi yango ya délivrance moko ebimi okomaki impuissant na minute oyo ozongi bo pikiliki nyonso tu ezongi na nzoto na yo aza mwasi na c'est pas facile et ça linga pas si ton avandi oloba na ozongele te na mettre décision nanga mon frère eza facilité mutu bo vandine pendant 53 ans bobo na na facilité boy zong ça mte masima papa nanga asale ka on a ko appuyer te biso to yaka awa na vérité en face poto bomate to yaka poto bongisa poto sangisa batu na appuyer te eza mabe asi asala kiango tant yo peut déjà délivrance vous êtes capable ya kozongana vous avez facilité ya kozongana na mwasi na yo c'est possible papa pour un inte okanga motema boye o maintenir décision makasi na ozongana na ete na ozongana na ete papa limbisa yi aza mwasi na bovanda ne quand même ba bien pe aza ba bien na sala ki pepa na yo yo poza ba faute na yo salaka oza ba yo poza na le passé na yo ya za le passé na ye ya yekuto ye bien tomsu ya yo so to ba to ye bango ezandeni eleke koko le kapé ya ye to ye bien ngote o ya yekuto ye bibo ya yo mon frère limbisai aza mwasi na yo eza facilité pour boboyana. Merci pour la parole. Merci. Merci beaucoup. Zamba Pambola biso nyonso na balandi eloko motuya eza témoignage ya oyo ndeko aye komema pona ko édifier peuple de Dieu pona ko talisa ba bazondima te ki nzamba zongisaka bachaka motema ke nzamba zongisaka ate esika batu ba échouer na ebisaka batu nganga bwaka kana ye malongolaka te abebisaka abongisaka te me mutu abongisaka o batu basili kobebisa ezalaka kaka nzambe nangi nayebisa ndeko nanga osali témoignage moko ya malamu nzambe adelivre yo nzambe alongolo babwakelaki yo nzoto babotolaki nzambe azongisilo nzoto nyonso oyo ozali nango na bosenga makasi na nzoto ezongi. Tu as oublié aussi que le même Dieu qui a fait chez toi, à cause de la paix, pas moi si, à zone qui s'appelle Yaïba Koti Sakinakati. Tu as oublié ça, mais tu as pris une décision de dire avant de naïe. Non, c'est pas ça. On ne réfléchit pas comme ça. Parce que y est en Wayako Lokabasa dans Zambe, ils avaient pour intérêt Yanda Kunaï. Ayako Lokabasa dans Zambe était pour intérêt personnel. À cause du matin que partenaire n'a pas bébisaye. Pour na bêtise na salata on a zaiki nanu na balité mais tant on se reconnaître en de celle qui yo peut oluka yo délivrance ce qui yango to linga pour oluka délivrance te olinga po yeba source nango te tia motema na se moi si na pas na ya ba séance de prière zambe pe asabandi ko sala na kati na bomo inaye nenga sale pa na yo nyonso kozonga malamu. Notre souci, ce n'est pas dire qu'il y a Kopanza Libala. Parce que moi, je suis en train de penser à Kopanza Libala, mais
alingi kana maman prophétesse naye soi-disant maman prophétesse aza soi-disant bien aimé dans le Seigneur ba problème tozokutana nango même ba o impose kabino maboko parce que apôtre Paul a lobi n'imposez pas les mains précipitamment mais bien bosala kaka ye ba tchebino maboko ba kotisa kanini parce que la Bible dit que oyo za nango nde oyo zopisa tango sala nzamba solo ozo tia mutu maboko ozozwa nzambe na ozo kotisa na kati na ye alors tango ozo travailler na lesbienne ozo travailler na magicien ozo travailler na ndoki yeba ke o ya za na ngonda akopesa yo apesa yo comme mususu te mon frère balaye na nos décisions na yo tala intérêt au moins si wazalaki nango pona bolamu na yo pona bolamu ya ndako na ye yo zo mona mama prophétesse mais ya zo mona yedi même envoûtement nde kota ke kati ne parce que mutu normal akondi muninga ne mwasi te au comme c'est mwasi na ye na normal mutu moko ta kondi ma so moni mutu andimi yango bango nyoso ba mfute mi bale bakutani alors mais tango ba lobi ke moni ndoki belela ye tango conscience na lobi non non comment muninga na nga mwasi akomisa nga mwasi na ye mais tango bana osala nga bana za na conscience wana te nga fona bala nga fona bala na ko bala muninga na nga mwasi te mais lelo aluka ki protéger libala aluka ki bonere ko tananda kuna yo lelo ozu décision qui était ngate mon frère yo petango ko tana mwasi musoka ke tipo wana balimu se plan maka sekenda ye pa boya yo ke pardon bilimo na yo ko ya kokotelanga non ce n'est pas comme ça ce qui osala ngome okoluka ka mwasi lisusu oyo okoluka beta ndamina ye okoyebeta ndamina ye te mais vous devez rester avec un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas yeba oyo oyebi ke non état d'amina ezalaki boye mais avec un nzambe otokomi koluka état d'amina échangé okosuka kana kobala mon frère mais oyo kobala okoyeba yete vande siko zali to implorer grâce en nzambe nzambe atombola libala na bino nzambe atombola foyer na bino c'est de même na bino bato bazolanda biso vi wana ezalaka nango malamu te ozwi moninga na yo mobali okomisie mwasi na yo ozwi moninga na yo mwasi okomisie mwasi to mobali na yo eza vi ya malamu te yo mutu babwakela yo mutu oza na problème songolo okepa babinganga ozozwa solution te yaka na makolo na nzambe solution ezali atoko ya epai na biso te basala nzambe baza kimela epa oyo yebi ke oyo aza musala nzambe asolo soki aleli mpona likambo nanga solution ekomonana à ce moment-là opusana epai na nzambe okozwa nyonso ozolinga nasengi ndeko na nga asalaki mabe asa reparaki asasengaki bolimbisi asa abandonné bezali la kala asa abandonné baliance asignaki na ba soi-disant mais lelo akomi mwana na nzambe ndenge yo pe akomi mwana na nzambe kolo apambola yo. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Cordon. Et à côté ça, la parole pour intervenir, naka oh, ils allaient vraiment très sérieux. Ils ont touché vraiment le cœur parce que ils n'ont pas si tant que vivre dans la société et si on a toujours que le problème est cause là toujours. Le problème autant où ils là parce que solution est là réservée. Donc le problème existe jamais ce qui solution ça. Donc si c'est le Seigneur oyo aibi kopé sa biso pema pe apé biso sagesse comme des hommes de Dieu a établi sa biso pour na koyeba kopé éclairage. Na problème au bato bazanango. Mais na kotala lisolo pasi makasi et puis kotala ndeko nanga ya mwasi azolela ozo senti ki azolela na motema na ye. On a yebi mai miso kitaka na miso moto au moment où parole les sont na force était. Et c'est ça. Et mais na loba na obo ndeko nanga mobali Bible solo ba boena mokanda ya hébreu Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Ça m'a tenu compte il y a temps il y a ignorance était.
Et le Seigneur a kako piniri biso toko chatiri biso au moment où tozi connaissance ya makambo to sala et que ça m'a bien tozo sala yango. Mais le passé aux zagato et ignorance, le Seigneur ne tient pas compte de ça. Et c'est pour cela ayeba ko se crucifier na kwa ya Golgotha afin que biso to longa na ta ignorance pour tous à la pardonner. Et si c'est na ko bakse sous boende ko nanga mobali. Bible zoloba et que si vous avouez vos péchés, vous les délaissez, Dieu est juste et fidèle de vous pardonner. Si le Seigneur a pardonné yo, na mabenius to sala et n'a passé na yo, na jeunesse na yo, je pense, je le crois et je le sais et que biso tout aux batan autolekanaki. Mais le Seigneur pardonne yo. Et il est là aux alliés en vie et puis il est là aux oyozali. Et pourquoi ne pas y pardonner femme na yo? Pourquoi ne pas y pardonner femme na yo? Et regardez dans le rétroviseur, c'est ça là-bas, là, momoko au moins sur à Salaka, talata moko, oiba ko limbisa. Tozaka plus rapide à quoi agir parce que moi salima mabe mabo. Et maintenant tant au talaka na passé, nous n'a pas boula monter moi sur salio. Et moi, nazo zo part na été. Oui, bien sûr, Bible zo ibisa biso que et li conjugal le Seigneur à la suite. Mais le Seigneur a yeba coupé sa biso miséricorde pour nous pardonner et puis qu'oublier passé. Et ça est là où on a roloba na yo. Et na kana yo ndeko na ngai tango yo moni ba complication ye na moment oyo bo s'engager na libala oke luka nzambe ozala ki faible ndenge komaki mais le Seigneur t'a renouvelé. Bible zobani tout ce qui se confie à l'Éternel renouvelle les forces. Le Seigneur t'a renouvelé. De la même manière, le Seigneur est capable de renouveler votre confiance. Le Seigneur est capable de renouveler votre amour. Le Seigneur est capable de restaurer la vie qui était troublée. Et pourquoi ne pas donner la chance à ta femme? Parce que yo zalaki abati, mais le Seigneur t'a renouvelé. Bible zolo babongo, il prend des vols comme de l'aigle. Il court, ne se fatigue point. Il marche, ne se laisse point. De la même manière, chez mes amoulaï, le Seigneur est capable de renouveler votre confiance aux zaki nangona mutema. Parce que tant que yo se confiant que pas dans Zambé wana, oyeba ki akosaye la yo abikamo asaye. De la même manière, pen Zambé wana asa capable. Tu vois même les émotions, ça dit que notre ça même téléphone. Et ça dit que ah zongi ça normal. De la même manière, père kozon sa couple na bino normal. Na senga na yo luka place na mutema na yo zambo kende ko luka azan Zambé a miséricorde. De la même manière, limbisa mama et faveur ya Nzambe kozali ko na bino. Merci. Et vraiment, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort, papa. Vraiment. Mais Vanda, ton moudon. Naïboui, papa. Boniko, maman. Kolimbisi na limbisi déjà hier, na limbisi makambuni so cordon. J'espère que on a des choses très bien. Na limbisi na ça le problème né. OK. Mais ko vivre ngana non pas ndé na. Et même à ta vraiment ko ça ndé mo na mbali basaka na ndako. Non, na banga. Non, non, so saliga bongo. Non, so ngaba. Yo sala mabete. Mabene sala. Mabene ngana sala. Bien vous aurez remarqué que Mouto a oué la colline de Mouto Mabé. Ok. Na vendre déjà bien, na ndaku makamuni so mais na façon on a nazalaki. Na ko banga même ata ko za na ndeti mo sina mbala. Mais ça ka ngabi. Ko no mo no ko ezonga. Et ça nga yaki. Yaki ana. Na force yo sali. Na force yo sali. Yaki ate mo bongi. Tena tuni yo. So ki kala yaki ate mabenga yo mo bongi. Eh mais ndenge mabenga na yeso nga mo pe na tambola ete me na bongi. Yebi sangati. Ngai nazana droit ya ko limbisa yo pe déjà limbisa yo ka ande batu nyoso balo nazana problème na yo te pona moi sina mobali na yo bosana OK bosana na yebiso bien bosana mon frère na bibo yo ka te nazana problème ba pesi ba conseil nyoso donc vanda papa Vincent batu nyoso pesi ba conseil merci vraiment na yo kiba OK. Mais conseil ils ont besoin de madame. Non, kozong c'est ngana madame ils ont un problème ou on a été concerné pe on a été. Le robala mututé qui par exemple ndoki robala été qui a petit cas de kindoki. Parce que vieux ya zagi nango to ngai to mona mabeso ki azo continuer nango. Aza muto yo aza lukanzela ya délivrance. La délivrance est au biso pour que bino ne soit la délivrance en boité il faut aller à l'avant mais l'erreur est immense yo zeli que après to makamno c'est salamina comme to comme après ah maman
Merci papa. Nakobete yo. Bon. T'es Robeta t'es mon frère. C'est ça. Au Vanda s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Plus auto yamba kio. Ata toro sola bien te Vanda tina suka c'est bon, poto. mais yé pe avanda kasi parce que to sola ko vanda. Poko yé et ça la bien te. OK. Pour les lawana nandi. Parce que yo ojo na mutema te ke to kabwani. To kabwani. Mais boye pas faire ça et puis boye quand de mathématiques. Bon, chers amis téléspectateurs, moi je pense que la situation a été déjà gérée. Côté Amambetali Mama prophétesse, et puis on va vous donner la suite après. Papa, t'es aussi cité. Ça dit en dehors la caméra, tout sur la en dehors la caméra, s'il vous plaît. Merci. Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous un ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, ma palata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi d'acide hyaluronique. Tous un ici gel douche. Tous un grand format, un petit format. Ils ont mis à paille. Ils ont adouci la peau. Tous un ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki cheveux abîmés suki oyo ezo kata na pamba suki na teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya cheveux blancs kosa na ngona huile na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya cosmétique nyonso toza pe na médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en eau. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tous na Diazostimule. Oui, ils allaient produire traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basé sur traiter frigidité. Ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui est a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part que si on a si que la bino, tous les maladies qui sont autotraités, la préparation personnalisée, des myome par exemple. Tout ça, une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout le qui si peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322.
plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.